Mobembo wa yambo ya président Emmanuel Macron ya France lelo na Rwanda ezali pona kobanda lisolo ya sika na boyokani kati na France na Rwanda hutu génocide salama na mboka eye. Macron akomi président ya mibale ya France ya kokende na Rwanda sima na Nicolas Sarkozy. Conseil ya sécurité ya ONU epameli bokweyisami ya bakonzi ya transition na basoda pe esengi botikami na bango sikoyo na Mali. Président ya transition banda na ministre wa ye wa yambo basakoli uta bokangami batiki mosala. Colonel Kasimi Goïka, vice-président pe mokambi ya basoda batomboki alaki kobimisa bango moko kasi apesi mokolo te. Jacob Zuma alobi ayibi likambo te na bofundami na ye mpona kanyaka mibutu 12 mileki azali kosamba na yango. Afundamaka na kopengwisa dollar pene na nkoto kama misato ezalaki mpona kosomba bibundeli ya mampinga. Donald Trump alobi bazali kolukela ye makambo po azali liboso na sondage mpona primaire ya barépublicaine na maponami ma 2024. Jury moko etiami mpona kotala soki Donald Trump esengeli ya samba na bofundami na ye na kompani na ye.